chapitre ya makambo ya ndeko Biselele oyo amemi biso na eloko ya koloba te soko bakendaki epa bandeko oyo biso bakongolais tokomona te bango nde bakonyokola biso baki na besoin ya carnet d'adresse. Oyokaki likambo wana? Nayokaki likambo wana mama omoni makambo ya fachi hein? Likambo ya Biselele, il faut que se référer na papa Vital comme on a équipé toujours papa Vital Moubake. Papa Vital Moubake a dit quelque chose sur Biselele. Les gens n'ont pas entendu. Alobi ki papa Etienne atindakaye na Rwanda. Et là, ye akutanaki na Biselele before. Et alobi nini ke Biselele a été imposé na nini na entourage ya Fachi pona bakor ou bango basalaki ba gouverneur pays kaka na bakor. Ngai na kokota na baloba papa Rupia zaki kolbaka kokota na détail te. Il y a na réseaux sociaux tozoyoka bazolo ba makambo yake voilà Biselele abimarana na mwasi ya président. Je pense moi personnellement je ne pense pas. Je pense que il y a quelque chose d'autre. Ata bolobi bo salir mwana mwasi wana mutu nyonso to azalaka na ba casserole na ye na vie na ye. Mutu nyonso to azalaka na ba casserole na ye. Mais je ne crois pas que Denise Niakero s'est compromise na Biselele. Par contre, interprétation oyonga nazo pesa na makambo wana Kombo yelinga papa yaki Valentin Moubake te. Valentin Moubake. Valentin Moubake. Papa Valentin Moubake. Il a dit des choses sur before Biselele. Et il a dit des choses sur Fachi avant même. Tango Moubake yaki koloba tozalaki nano na biye bandeli pe tango mususu tokomaki nano penza na ebandeli te. Il y a lobaki deux phrases à lobaki à lobi mais vous cherchez le dauphin, il y en a d'abord. Vous cherchez le dauphin, il y a Kabila Nanini na PPRD. Le dauphin de Kabila Azan opposition. Qui pouvait imaginer? Mais bango bazalaki na kati ya nungu na kati ya masolo. Nayoka kitango zolo ba makambo ya mwana mwasi ya Rwandezo ya amanke mokonzi na biso botosi po aza mokonzi na biso tolinga te soko tango babi bakotanga bakonzi ya bamboka ya RDC kombo na ye Fachi be oboya te kasi motuna nanga ezali papa biloko oyo mosusu ezanga katango mosusu bana kisasa balobaka charisme et aka mokonzi mboka azali obligé azala militaire to civil pe akoki kokoma militaire. Est-ce que mokonzi poza na ba situation le quoi ya bamboka na biso oyo tozana ba guerre oyo tozana ba problème à ba frontière. Est-ce que fonction à chef de l'État il faut ezala occuper na moto yo azali a outil na armée to ezana ngo moto nyoso akoki. Mais ndongo zolo ba mama mimi faut mutu azana charisme. Mutu aza oya rozane civil biso ba kinoto lbaka il faut zala na nganzi hein. Faut que ça n'enganzi moko oye zo laksake non zoa exemple ya nani ya ndenge tuzolo ba nani nani oyo tuzana na charisme papa nani Fachi à répondre te hein. Fallait répondre na journaliste wana avec a fait beaucoup d'autorité hein asali yangote ponanga asali yangote question ezalaki plein d'impolitesse moi na mwasi wana azalaki très impoli et puis réponse est-ce que tokoki kolobate que question oyo baye ko poser Fachi ezalaki déjà télékidé que c'est loko nde yango na kotuna na suite ya nyonso. Nganzi nde zozanga est-ce qu'il faut obligatoirement moto passer par l'armée pour baton mingi balobaka soko tali China Rambo lelo aki koloba mingi te mais kasazaki moto soka komi esika au sentir autorité a komi soko nde balobaka charisme ozana ngoto ozana ngote ou ozana basombaka fabrika ngote ezali omoni ou ozana respect wana ou bien ozana ngote oko ko fabriquer charisme te soko zui
charisme ya bakonzi mokonzi azokota hein mais moko balobi faut zala na charisme mais yo moko pe faut mi pe sa charisme hein yo moko pe il faut ye bakake papa wemba moko azaki koloba ndenge na telemi wana bien coiffé hein bien rasé bien parfumé mobali ya telemi hein yo soki o telemi ozo telemaka ba monika position yo telemi ba bia bango moko ba bisa na bisa baluba ba nini wana etelemi ya chanana hein et donc il faut kozala na charisme ya komema mboka il faut ozala na charisme soko oza na charisme te oza na ngote qu'est-ce que tu veux faire lelo tokomi bato ya lolombo to benga ba Zimbabwe to benga ba Angoleo to benga ni tozo benga ka bato ba ya kotia ka biso maboko mutuna na ngai ezali tango bato wana bazoya dans l'entretemps est-ce que formation moko ezo salama na armée na biso po tango bango bakokende biso to tikala ko assumer et assurer armée sécurité na mboka na biso to tozaka ka soko to bengi ba oyo to moni ko pango esimbi te to soutina nu bango to zwina nu ba Tanzanie bango ba ye ba yambani na boyo bakutaki wana to zwina est-ce que formation moko ezopesama dans l'entretemps pour qu'à l'avenir tozala lisusu na besoin ya ba voisin te ba ya ko chola biso lokola mwana oyo a poser question na Davos c'est pas président bazolinga ba salisa yo dodo lokola yo muto apasi yo muto akowana na lokote biso tozoya poto sunga yo tokozalaka kaka bato bako sungaka to est-ce que ozana information moko soko formation ezopesama dans l'entretemps na armée na biso poto assurer to assumer mboka na biso sans ba voisin mama mimi omoni mboka lokola wana munene lokola Congo bokoki kotia motema na mutu te la cause congolaise c'est une cause orpheline soki bosimbi mboka na bino te eza lokola nzoku bokokwea na mabele batu bakoya kokata kata misuni mutu moka ko défendre bino azate